Ite nyonso oyo kokozala na mapeka na ngai eza utilité ya kokota na ba polémique ya pamba pamba. Toza na munguna munene oyo akoki kokweisa peu importe qui d'entre nous. Munguna wana na tango oyo kombo na ye coronavirus. Ngai eloko oyo na kosenga na bandeko nyonso. Soki oza na $1, soki oza na $10 de surplus, soki oza na mwa loso, mwa madesu, mwa sucre, mwa mungwa, to mwa chloroquine, oyo koki ko confie yango na ba spécialiste ya santé na ba scientifique. Okei omi peseli biloko wana esika oyo besoin ezali. Puisque il faut que totala makambu oyo na misu moko spirituel, s'il vous plaît. Tobosa na te que Satana existe. Azali pe yepe abundaka pour que na misala na ye yepe asala nini azwa pe batu. Vous êtes sans oublier que tango nzambe abengana ki Satana akendeki na ba ange mususu. Est-ce que na katikati na biso eza na batu oyo balingi ko se retrouver ba démons, donc les anges de Satan? Moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas. Na ko se livrer ata mukete pe mukolo moko te na kati ya ba polémique ya pamba pamba. Na lobaki tout à l'heure, omoni nzete ya manga oyo ndenge ezali awa. Ezo bota, hein? Ba branche eza fleuri, n'est-ce pas? Mais tango manga ekobima pe teli, mabanga ekobwaka mapona kokitisa ba manga wana na se. D'accord? Mais est-ce que moi mabanga wana ekoki kozala na force ya ko détruire nzete oyo? Pas du tout. Eko kweisa nzete te. Alors bandeko, to combattre coronavirus, ko combattre Maman Olive, eko changer nango eloko te.